Pas solo la vérité. Biso tagi ma complexité. Tu as un bon côté, mais ça dit qu'on avait quelque chose. On avait déjà tout mais que notre zone est loco. Tu as artiste, tu as un artiste moti. Biso même fa donner n'est pas JB, même faut pas ouera. Tu as une maman née sur le sambo. Balé qui ni maman Gali, ba ebi nga très bien, ba to groupe évangéliste très tôt tourner belé pas na bon. C'est-à-dire nous options à considération. Parce qu'on a mais lelo et comment est-ce que biso ndé ba comédien tenu comme tient à place c'est donc doit plus complexé ba musicien. Tout ça quand même na ki bo moto attaque ki moto complexe ça la biso soit artiste. Pas solo la vérité. Après enterrement à Jennifer na Congo, famille et lobby na bato ba utaki France, ils ont mutu moko tshela ki poison. Basa qui est rebellé. Va commettre beaucoup d'erreurs. Famille et là qui c'est qui n'est comme tu vas confier le pinam tout est. Parce que besoin la version mais mukolo labu na oloba. C'est ngana ko ba pas ça bien mukolo labu na oloba et moto va comprendre moi la réalité belé. Donc tout ti kande ko pe manakimia ko futa biso na ndenge ba futi biso wana. Pas solo la vérité. Est-ce que bozala qui na droit et au kabola mbongo mwana tout le monde fait opé c'est la responsable la famille il a partagé parfois il y a un tenir créa moi non bon au moins parce que surtout ça qui peut bongo c'est parce que toujours qui peut casse biso to ça que lo moté biso moko ça dit bango moko ba ta famille tellement qui divisé ba ko perception que non soki mon comme na maboko mutu moko et komate d'après venir yo aux journalistes so qui ba makambo ba mbongo ya ki boye bana muso ko mo le ba TV pona roloba c'est bango moko ba ta famille c'est que non donc quoi mbongo eza boye bo pesa mutu na muna o ya yepo soki bo pesika e pa ya mutu moko suite nango ko za mobulo andi musu ba zoate ya mwana so na choité. Pas solo la vérité. Pour ça, le rapport, il paraît beaucoup de ça va demande plusieurs fois. Mais Maman Denise Nyakero, notre première dame, il y a beaucoup d'ambition. Après, c'est une opportunité, beaucoup de temps, pour ça, un échange par rapport à Matanga Janifai. Et c'est qui pour nous? Miguel, le Liboso, Ezaki, Koyo Kanatea, biso mona déjà, mon ba trahison, il y a Kati, et puis. Entre Bino ba comédie. Ouais. Entre biso puis biloba loba amoni mutasali sibino na mutema malamu mais bino bokomi ko loba bilo mo boy comme ina matoi ndé mère a senti que non bato quand même bazar reconnaissante la preuve année maman utasika et tout temps donc ngana comme Kinshasa on a fait une conférence de presse pendant 5 Maman Denise pardon pour qualifier ndingwana comment ko juger ndingwana donc c'est là quand même que ayamba bisoté pas solo la vérité. Bon, peut-être on a le but, peut-être on a le but, mais on y va tout ça. Quand il y a un poto, il y a un qui respect, et il y a un qui bon moi ndam moki. Parce que bah tout ça on a que tant à y poto, à y bitike au mukolo au leki. Comme toi comment mélanger poto, loi ezali tout. Mais au moins na Kinshasa, moi respect on est en pas battre tout ça. T'as moni que à mukolo, mais na poto respect ça sauter. Respect ça répété surtout na biso ba comédien respect ça. Pas solo la vérité. En fait surtout comprendre bien ba ser ebelo ba sali théâtre bando box ma balle il y a plus peur peu ba balité hein bando que belé ba si ba sala comme ça. Mais parce que omoni bato bando ça bazo la mix succès mo balle au kangaé moyen a émerger sous par rapport il y a théâtre ça OK non il y a comme mi fan de ça bongo comme mitika bongo alors là on moins peu mususu ba botité mususu bazo balle en retard bon retard c'est trop fort même mususu ba balité on a commis beaucoup d'erreurs les alabiso mi balle les abande kwa basi pona kotala quand même que na moment wana lupembezali faut profiter. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Mon pasteur Sylvie Boro Sylvie Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui me suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Nathalie. Godard Montemona.
restaurant ebele naye na Mambo Galaxy nakuti poisson tala mbisi mpe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndo bokoliango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bonsoir, merci pour l'opportunité. Vous êtes belé à travers notre chaîne YouTube. Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en face, comme d'habitude. Et c'est mino, vous hésitez, vous avez une société, vous avez possible de Congolais, vous contacter biso, vous avez un concert, événement, barbecue, soirée, vous hésitez, vous avez dispo pour une info, dans le temps réel, il y a un événement. Vous avez un concert, vous avez un Gaz Maweti. Gaz Maweti, le 14 septembre, à Paris, à la Cigale. Je m'excuse, bandeko, nous avons place, s'il vous plaît, vous avez place pour nous appeler ça Fox, dans mon amboka. Gaz Maweti, le 14 septembre. La Pulga Cosa Nostra, Montona Tembe, et Richie Watanabe, le 21 septembre, à Paris, na la scène musicale. Vous avez place pour nous appeler ça Fox, dans mon amboka. La Pulga Cosa Nostra, Montona Tembe. Tout ça, na un concert le 6 octobre. Na République na kati ya Paris bandeko no bazwa billet s'il vous plaît bozo billet pour nous appeler ça Fox na bana mboka Zozo na Yuma na kati ya République pour le 6 octobre bozo place s'il vous plaît. Tozana Diesel Gucci na Bataclan le 1er novembre 2024 donc c'est que na bandeko nyonso otala biso s'il vous plaît bozo place pour nous appeler ça Fox na mona mboka
na Diesel Gucci oyo azo préparer concert oyo na mboka ya Braza kala mingi tako ya ayo conception ba joy yo bozo déjà ba place ba billet comme ke na suka s'il vous plaît avec Diesel Gucci. Tozana Gianni Pacha L'âme de mon âme, album na eza L'âme de mon âme, et puis single oyo eza déjà disposé à clipper lumière. Bokinde boyo kango s'il vous plaît. Bokinde boyo kango eza na chaîne YouTube na ye bo s'abonner s'il vous plaît na chaîne YouTube ya frère Pendeko na biso Gianni Pacha s'il vous plaît. Frère Nabiso Hervé Mouté Embeli Nzambe na ndeko na biso Lokwa Kanza asali titre Ekosimba avec Jésus-Christ s'il vous plaît bandeko no bayo kité bokende na chaîne YouTube ya ndeko na biso Hervé Mouté boyoka nzembo kitoko oya Embeli Jésus-Christ featuring avec ndeko na biso Lokwa Kanza s'il vous plaît. Maestro Gims ambassadeur maître Gims après ce rendez-vous le 14 décembre na Paris La Défense Arena. S'il vous plaît, nous invité ba Kinois au nom bayoka Gims à live té bozo ba place. Boyo yoka obiso yoka. Tanto kinda ba concert à maître Gims. S'il vous plaît, bozo la deux cités boyoka musique et ambassadeur maître Gims. Les padres Ferrigo la Gis de Nuance le 26 avril Nagata Panama. L'artiste le plus populaire du moment. L'artiste le plus aimé dans la communauté congolaise, c'est les padres Ferrigo. Au Banakin Bowling, au Européen Bowling, Américain Bowling. Les padres. Jésus après ce rendez-vous à Paris La Défense Arena le 26 avril. Donc, billets au Tekama, net na filmé. Bana Paris, qu'on a besoin de billets. Ce billet, les 12, les 13 salaires au les donc, bozo a place Nabino déjà pour nous sa Fox. Dans les padres de Nuance, bilan à grand parmi les grands chanteurs Yambo Konabiso. Et puis, le 26 avril, Ferrigo ma histoire et musique congolaise à Paris La Défense Arena. Vous avez bien écrit avec les padres Ferrigo, leur grand chanteur. Merci de m'avoir tout pour cette confiance. Merci de m'avoir tout pour la rabiso. Vous avez la société, vous avez la makamunayo, vous avez la poussée les cas, vous avez la makamunayo, vous avez la poussée les bango. Vous avez la au bengi biso, au biso. Sur le migeni, Mathieu, vous avez commencé photo shalom. Donc, contactez numéro dans la bande de l'écran, de reposer, maramutu aux akitoko. C'est votre humble simple serviteur, migeni, ma autrement dit, mon conseiller, journaliste. Bonjour, Président Livos. Bonjour, Miguenyema. Bonne santé. Oui, santé kitoko. Nangolo Nzambela. Défaté. Marabozo qui est bien. Moussala. Ouais, Moussala, ça va. Activité. Moi, je suis comme on a besoin d'un boulot. Ah, on est déjà choc à boulot. Ouais, choc à boulot. Ah, ok. Mais sinon, ça va dans l'ensemble. Ah, ouais. Boulot Mundele to boulot. Non, boulot Mundele. On a bêté à Caillou. Ah, Caillou, ok. Ouais. Ok. Il y a tout le monde qui est dans le terrain. Bon, comment on a dans le terrain, Pinda, ça. Depuis, la vie, il faut utiliser une sagesse. Tant au moni que moi, Kokosomo Yaki, au senti qui entourage, je suis à la peine malam minute. Je moi repos, moi pause pour réfléchir un peu au temps là. Aux agizagi, ming na batou. Qu'est-ce qui t'a apporté? Et cette fois-ci, je peux moi recul au temps là, ni pourquoi apporter le. C'est-à-dire entourage et mon peu mbrier à biso. Makasi, surtout na pota, sous un entourage moi bien té. Bon, mingi na poto so sala ke bato mingi ba ya poto ba ko ba en fait a rose ala azalaki ne bien akine mais tant comme na poto comme moi faux. OK. Comme moi faux, moi jaloux, moi makambo belé puis otala ki ozo vivre na entourage mo bato mingi baza vrai té. Baza vrai poza wana mais so oza té ba comme il faut. Alors et perception quand même maël et ba comment ni to rose na bato quoi. À sens soi. OK, mais ozo penser nini pour la carrière non parce que yoza de to yambio oza la ba casquette belé pour oza père de famille pour na bana na on moi na yo
pour les Congolais artistes. Mais côté artistique, vous avez passé nini pour la carrière? Bon, côté artistique, non, Kinshasa, je crois, on a déjà la maison de production, sur la business production. Je crois que ça a été à Luanda, que tout le monde a Rimo, tout travail ça le belé. Donc, on a qui n'est juste parce que, na quand en contact na producteur, parce qu'à l'époque, je travaillais avec Chalina, pour ne pas citer, comme là, on peut peut-être pour la publicité, na série Caribou. Alors, on a quand même que na, mais quand on a sa série Caribou, bon, vinde pe na kota ki Kinshasa ngo na kota na ba réalité moko boye un peu moins compliqué moi moké mais yango nde lembisinga maboko te comme na déjà producteur je crois sonza masungi 2025 vraiment je crois qu'à travers yo on a déjà nina sengeli kosala et puis ba projet nazana on a le Belangama. Donc 2025 je crois retour pena à série Caribouana na ozongela parce que nazo déjà ba contact je continue toujours à ça pona ningo c'est le refélité mon ko sala au salika film ba ba mon TV après mais les ressources c'est parce que blog on a refélé peut ça on trop mais à une certaine époque ce que to comité mikolo to na ba âge to kona nango mais c'est ce que to c'est la sagesse moi kwanga moi lipa par rapport à bon bien que production et baby mais au moins so salika maile na yo on se retrouve, voilà un peu. Production baby n'a pas condition ni nous compagnie production baby. Bon, production baby, en fait, banda YouTube et puis Moutounio Salingo na YouTube. Mabe? Mabe pe malamu. Mabe na sens ni. Au moment où biso soki tozala ke sikamoko. Au moment où ba Nigeria basala na Hollywood na bango. C'est-à-dire bah cause la chaîne na bango privé attaque muntu pour na reparler ba biloko na mais so boza na chaîne moko moi à l'époque avec na SCP sana na takaza ça dit théâtre a un impact makasi mais lelo ça son impact mingi parce que oh ya sali donc mutu musu ko na chaîne ya YouTube il faut que ça lelo ateza na malongati mais il faut aller kisaka parce que YouTube il faut foutailler YouTube donc tu vois conditions zo permettre de en fait donc bah conditions ça peine parce que tout on a pas ça gagner voilà tout on a besoin de gagner et puis mais la qualité voilà c'est ça qualité tout le monde est ça les studios na kitoko boya na qualité nous soit coach wa zo mona ki iloko ya qualité parce que vous allez en autant oui poto ça fait presque plus de 5 ans non moins de 5 ans oui non vraiment moins de 5 ans bientôt 5 ans mais oui a qui déjà l'objectif mécanicien na yo que non na osala bon ça 8 ans mais au moins tant obimi c'est loko na yo biso soit fier que mi gagner maselo mo ya kitoko o biso ba konduto na on fier donc ngo tapé biso pona bongo c'est à dire que to sangana mebika congolais to botama ndenge to botemela njama kila biso na ko ba mitema mabeto ko lula to jalousie un peu neti moi nature moko boye oyo to zarana ngo mais des fois mutu so mona ga ya danger mutu so mona ke ya boye donc to ko aussi manate congolais le seul moto pena que soit mono zo mata pena ki bouf abenio donc les réalités c'est bien même si biso muso ko vanda na poto c'était pas vraiment le to kana ko vanda mais talika que des fois même dans choses évoluer au salima makamne belé mais tu vois qu'il y a tout autour na yo ba muso ba lingba c'est pili ko o matati vous toujours ba luka robenda c'est ça les congolais et au monde qui a ça le que makamna biso mingi vraiment moyen et qui n'est pas bien zaté de le kamba YouTube tout le monde alinga zaka na chaîne YouTube même azali le ko pesa ba douter parce que ça YouTube faut avoir un message à donner. Ozomona ni biso tant ça théâtre groupe évangéliste ozomona soko sali pièce na biso à chaque fois pièce sur esili mutu nyonso aki na leçon mané ko retenir mais lelo otala ba théâtre au mona ka donc otala ka pona otala otuni mutango elo oni retenir il y a rien de retenir histoire exatée fond exaté otala théâtre comme tu na 8e épisode mais je comprends rien beaucoup plus au mona ka ba boakela voilà la réponse à ma bé la réalité c'est belé na kati c'est un peu ça la réalité c'est belé kota musala bino mais bosa comment organiser bosa na moi président na bino pas voilà n'habiter c'est trompé mais c'est comme si vous appelez na moi moto ko diriger bon omoni mutako diriger président Masumu azana yazo diriger un TPC mais kibonga ça dit est-ce que yo nando yebile ke Masumu ko bipisa idée moko boye hein président Masumu limisa peut-être bengi Masumu mais comment on a est-ce que tout le monde est d'accord parce que les gens battu so amona ke Masumu wa mukolo mais il peut-être aleki Masumu na gaz ça dit que loko Masumu oloba il pas né ou les kate ça dit il se prend plus grand
mais peut-être aza grand te azomona grand na ndenge na ye mais il n'est pas plus grand que Vieux Masumu donc azomona ke biloko wana ekosimba te parce que baamona aza président mais quelque part parole na ye eza na effet te et pas bacomédie nyonso parce que motu nyonso amonaka ngasi na koma naza boye baotala ye déjà baomona déjà ke non boye ala mposa baprincipe na bino voilà donc c'est difficile eza mpe parmi babiloko ezoboma théâtre ya mboka na biso mais effectivement eloko mpena ebomi nini yango wana parce que on s'entend pas toyokanaka te moto ya moto ana kwe na ye moto na moto alingi amonaka ye asali eloko donc moto ya moto donc eza kibongai nde tellement eleki biso donc moyen to progresser moyen to imaginer okozala idée ya makasi boye ah non tosala boye dernièrement mpona kopesa kaka mwa anecdote moko moke tozalaki awa na tokotaki Kinshasa tokutani na bandeko ndenge tokende kuna fai tosalaki mwa makambo na biso mwa boye fai tosala mpo tomona kosala mwa biloko moko ya diaspora bafilme manimanime ekuche na souris esimbi te parce que omona kaka ke kibonga eza mwa trop donc entre bino bacomédie ya diaspora bokutani mpo bosala baprojet esimbi te donc producteur azalaki bon ezalaki ide ya sango mokonzi Israel Mutombo nde azalaki ide wana asangisi biso mais ozomona kati ya eloko yango tobandi yango déjà mais eya initiative moko ya bien mais chacun moto amonaka ke ye aza danger oyo azomona mpe aza danger alors que ntango yo ozomona aza danger okuna mpe azomona danger donc encore biso nyonso mpe tokoma baprésident esimba te donc ya boutir kutu na eloko donc projet bandi tosalemaka keke réunion mais na kati esimbi te parce que même moto yango alingi asala bino mosala de temps ayoki déjà ke non okuna azobeta boye okuna azobeta boye entre bino mwa babiloko asese moto mwa azwa bino série aza te quoi na sens wana eza baraison pour laquelle oyo biso mitunaka nde nini toza na bato lokola mbali osombo apase vi na ye mobimba na kosekisa biso tona bato lokola bamuyombe gauche tona bino bopase vi na bino mpona koteya biso vi na bafilme na bino bahistoire na bino te na vi soki oyibi osuka awa na vi soki ozosala bato mabe osuka awa travers bafilme bino ezalaka bahistoire eporta bacorrection na bavie ya bato ebele eyeda mpe biso mais considération na mboka na biso ezalaka te mpona bino c'est-à-dire nde oyo toyebisa biso kulutu bosolo na politique Israel Mutombo sango azalaki na idée oyo mosusu akotya budget na ye mpo bosala projet mais entre vous il y a des leaders armi mona aotala âge na ye te na parcours na ye te par rapport mosusu ya yo ya monaka divorce isasila est-ce qu'il y a une visibilité est-ce qu'il va t'aller na TikTok il y a mis mon danger déjà c'est ils avaient après une raison pour les autres qui t'aiment ça na bino mais fort ni bo ça là pour bozonga na toile parce que franchement bozo avancer ti bon bandeko bazo avancer oui courage na bango bazo ça ba fort ça la histoire la film bien baza mais quoi avancer ni to linga Congo za mboka munene à travers ba film na bino bo inspira ba jeune ebele na Afrique de nous ba grand bastard ba na ba lara danger mais bino moko ba kolo histoire bo se retrouver na rien ouais Congo ezawana ba to benga bo banani ba tozana ba donateur ebele baza o ba ko miser mbongo pour na ba activité na bino mais est-ce que bino moko bozana bolingo entre bino Miguel, au moins déjà base yango loko. Tant loko le souligner yango ya point de base bolingo. Quand il y a pas l'amour parce que mutamutanga okende pa na ye akutana mutu moko a parler na projet collectivité. A parler na yimoko. D'autant il y a commun il parle de lui. C'est-à-dire yende. Or que ceux qui te équipe na bata ko sangana. Parce que tout le cinéma africain, to ba théâtre ni to benga yango. C'est-à-dire mingi ba yasima na biso. Ils ont plus évolué autour par rapport à Bisso. Parce que Bisso, dans l'ensemble, c'est-à-dire, tant que bolingo ezati, c'est-à-dire, yo kei, au par exemple, dans mon compte, qu'est-ce que vous voulez faire? Yo banan m'a parlé, na yo, banini. Parce que moni, les problèmes années, n'a quoi, n'a pas que ça défaut ou quoi, mais, ça mène à quel Bisso, t'as Bisso battu, il y a théâtre mingi. Tout dans ma famille, richeté. Tout dans ma famille, moi, je suis pauvre, je suis ma famille modeste. C'est-à-dire, tant qu'on a une occasion, c'est rare.
au parler na le roman collectif parce que mutomtota na nous place ya outil mutomtota na nous yé mutomtota ko bana même na ba konzi na banani tout ba ko mema biso mona même konzi bo pesi bo konzi lelo aotana libumu na ye aotana famille na ye mais comment ko mema projet moko oyo ko intéresser ba tunyo so po ba tunyo so ba kota donc c'est ça le mal alors ba idée za nango mais l'amour oya ko sangana ya ko kozala soudé pour apporter projet moko ensemble pour to kende liboso eza na moti c'est-à-dire eza difficile ya moni que des fois ba msusu bazo kende bazo sala ba bloko na bango moko on les encourage aussi parce que quelque part les aka ba ba yesika ba kuti biso ne to bango tremper ba kuti biso ba vie na bango to bandaki déjà to uta nene loko wana alors ba osani bakina ba j'ai sauf que na on a peut-être le côté ba jeune fille ils ont peut-être les solutés mais on a le lomoni donc on peut faire exemple moko batu oyo neti bandera théâtre kala ne côté ba jeune fille moni bango batalaki balinga mingi succès bano boya mabala mais moni ba génération lelo yé donc ba comment saisir mabala ba comprendre que non ah tant on a côté na mabali maman on fait na bala c'est-à-dire ba copier ba moni que non ba erreur o ba kono ba yana ba salaki ba ko sala honte alors il y a un peu moins de jeune génération lelo ba moni ke biso mikolo to zalaki quelque part to pesi le roman malamu te ba kuti bolingo kat na biso te ba kuti ke bongai alors bango pe ba komi ko tremper na ba chemin na bango moi pe ba luka ke to sangana ezate moni muto mtako ya moni tant que bolingo ezate c'est difficile pour art na biso to comédie na biso et kende liboso. En fait si tu comprends bien ba série bello ba sali théâtre bando box mabala yango plus peur pe ba balité hein bande ko belé abasi ba sala ramsa mais parce que moni bato bando sala bazo ya ming succès tu vois tant vous en a succès mabale zoya bazo boya oh ndeni mo so boya di bala pour bazo boya parce que zo mona ke so abali ako donc mobile okangaye moyen a émerger sous par rapport ya théâtre ça OK non okoza no pe bali na yo mais obiso mbali no tala boy na osala na nga mais ce que zo mona ke bazo ki ta belé ya ko mi fandisa bongo ko mitika bongo alors là on moins pe misusu ba botité misusu bazo bala na retard bon retard c'est trop fort même misusu ba balité mais déjà moi si so bali na 46 ans non déjà na ngaka bon ça dépend déjà té parfois non ça dépend mutu pas ko botana mais moni eza ba erreur au mingi basalaki na carrière na ba surtout basi bana carrière mukuse par rapport na bino voilà ozomona or que lelo ba komo luka bana et comme moi passe mukie mais or étant bazaki na apogée wana na makasi wana na bolengi wana ni surtout bala na yo bota na yo sala vie na normal tout en respectant tout le monde a pe ba acteur mususu to banani mususu mais biso sko yaki na moi le yenge pesaki moi trop ba bande na so basi baki na moi le yenge trop de ça dire mon ami que so abali au kanga vina ye do vina okende so bien te mais lelo ningi ba comment regretter on zo mona ki ba kona ba quarantaine ba cinquantaine ba na bazate donc mobali pe malonga zate de ça dire que et comme on a âge moko boye même mobali pas pousser na pembeni ya komotana no histoire na yo passé na yo qu'est-ce que tu as fait combien de ex le blom ni sona donc ça dure tout wana et comme vraiment mobulu très oui vous mon comme maman mobulu on moni ke ba bloko wana et sali mingi ke bande ko biso basi et ça peut bande ko sumi bali pe ba je pe ba retard ibele pe au bala parce que yabi ke koto azana boy koto boy azo ba te faut focaliser vie na yo pour le bien na ezala malam. Donc, on a commis beaucoup d'erreurs. Les alabiso mibal, les abandons kabasi, pour na kota la quand même que, na moment on a loupé mbezali, faut profiter. Tozonga moi mon kesima, que son âme repose en paix. Koulut na biso jani fai. Tokubo ça n'a jamais parce qu'elles sont artistes, parce que des fois on a batu, bako comme les biso na ba commentaire que, outika moli mon épée manakimia, mais hasard artiste. Batu baotala chaque jour batu batanga kombo na ye que son âme repose en paix kulutu jani fai toza to biso tikali to bokundi jani fai après enterrement ya jani fai na Congo famille lobi na batu baotaki France eza na mutu moko atilaki e poison na siro yoka kiango yoza parmi batu bakina na délégation
ya bato bautayi français bacollègue ne bayi bacollègue na ye eza na moko atielaki ye poison. En fait liwa ya ndeko na biso ebima na makambo ebele lelo oyo mwasi na ye na loba te toyebi mpe te jour ya koloba mais azwa baretour ebele ye moto abomi moto mais famille epesi réponse mosusu oanalizaki yango ndenge nini komona famille ezolobaki comédien moko moto atielaki poison ayaki mpe Congo après makambo tu bosalaki. Bon ngai famille babenganga mpe en privé mpona kosenga bapardon par rapport ya makambo soki andiki toloba na bapoison tosalaki boye tosalaki boye babenganga mpenza en privé bandeko na ye babenganga papa devusu limbisa boye boye parce que basalaki baerreur ebele bakometaki beaucoup d'erreurs famille elakisaki netiki motu bakufeli mpena motu te parce que boza na baversion mais mokolo labwi na oloba senga na koloba na pasaka bien te mokolo labwi na oloba moto akomprendre mwa baréalité ebele donc totika ndeko apema na kimia mais eza baerreur oyo bakometaki bakoki kosala bakoki kofuta biso na ndenge bafuti biso wana te parce que neti ngai boye c'est à peine depuis na kata mosala na ngai mpona kokende kotika accord ya Jani nasali 6 mois oyebi na poto soki oza deja na contrat boulot ekatani ekoma problème na bapole emploi kende bosala bozonga boye donc c'est à peine 2 mois ou 3 mois 2 mois presque nde na otobanda mosala parce que ekomaki babiloko parce que ozalaki deja na mosala okati yango bamoni biso toya bato toyebana okokima boye mais déjà na place osala bayebi ke non ozala moto ya TV c'est-à-dire bilo moso kobeti mwa mauvais ma na sens kaka ke po ofaire honneur na ndeko nao mais batimbeleki no mikolo eleki ebele par rapport ya nini pa akati yo contrat alopozwa so contrat mosusu ekomaka mwa compliqué tozomona donc façon baremercia biso esala motu nyonso mpasi bato nyonso okenda na délégation bazigura bapeti nanga baanse biso nyonso tout donc tout le monde était dessus benga présent est ce que makambo mouvement famille bako répondre biso bongo donc esala biso mpasi mais bon tocomprendre kaka eza mama mokili tosala aza masa na biso ane ma collègue na biso fale kaka bino bosalaki erreur te par rapport à partage ya mbongo est ce que mbongo bozalaki nango bozalaki na droit nayebi te soki bozalaki na droit yana otuna est ce que bozalaki na droit ya kokabola mbongo mwana na mwana to mbongo fale opesa na responsable ya famille yenda partager parfois yango moto ndiri créa moi non bon omoni parce que soki tosalaki mpe bongo c'est parce que tozwaki mpe kasi biso tosalaki eloko moko te biso moko c'est-à-dire bango moko bata famille tellement yaki divisé bayaki koyebisa biso ke non soki mbongo ekomi na maboko ya motu moko ekoma te d'après vane yo oza journaliste okaki bamakambo oyo bambongo eyaki boye bana mosusu bakoma oleka na batv mpona koloba c'est bango moko bata famille yabiso ke non lokola mbongo eza boye bopesa motu na oyo aye po soki bopesi kaka epai ya motu moko suite nango ekozala mobulu bandeko mosusu bazwa te yango wana tozalaki na choix te on pouvait que faire ça oyo ndenge bandeko batindeli biso mpe tomonaki ndenge tosalaki eyaki mpe malamu soki tosalaki bongo na suite boyokaki quand même suite ke mbongo mosusu eyaki emonanaki te de gauche à droite donc voilà ce qu'on a fait c'est qu'on pouvait faire famille bango moko parce que tant on parle de famille ya papa ezali famille ya mama mpe ezali parce que bato bazwaki mingi monopole na matanga ya Jani c'était la famille ya mama ya Jani mais babosana te famille ya papa ya Jani mpe ezalaki alors on a eu des échos partout ya omonaki na sagesse pourquoi toki na bavisi ya toul yaki mokolo délégation ngai chef ya délégation mais yaki mokolo na biso na sagesse abi non na bapeti nyonso yaki nango na bamasa nyonso yaki nango bon tosala boye tosalaki yango mpe ekendaki bien mais tozwaki bango moko bata famille toyebisaki biso bongo eloko nini esalaki mama Denise ayamba bino te bino boyaki na corps soki elongwaki France na délégation na yo na membre moko ya famille ya Jani Faye ezalaki fondation mama Denise Nyakero badepasaki mpona corps ese déplacé ya Congo epuis mpona bino bato bakompagnaki corps epuis mwa contribution ezalaki na part ya fondation mama Denise Nyakero mais normalement falaki bosola na mama bopesa ye rapport ndenge ezalaka soki motu asali quelque chose après bino faye boya bosala rapport il paraît bokotisa bademande plusieurs fois mais mama Denise Nyakero oza notre première dame ya mboka na biso apesa bino opportunité te bokutana na ye
ça un échange par rapport à Matanga Janifai. Et c'est qui pour l'année? Mingi, eloko ya liboso, ezaki koyokana te ya. Biso mona déjà, mon ba trahison yaki na kati et puis entre bino ba comédien. Ouais. Entre biso puis biloba loba. Amoni mutasalisi bino na motema malamu, mais bino bokomi ko loba bilo mo boy komeli na matoi. Nde mère a senti que non bato quand même bazar reconnaissante. La preuve année, maman Koutasika et tout autant dans na komeli ça, on a fait une conférence de presse pendant 5 ans maman Denise pardon. Oh. Ah oui. Na de l'ombe de ces conférences. Maramo tout bon tonga na coulisse, bi wono loba na coulisse et comme elle maman. Bah oui, et comme elle est maman, moi genre moi pour ne pas répéter on a TV et comme elle est maman c'est elle qui contente. Comment ba ko qualifier ndingwana, comment ba ko juger ndingwana. Donc c'est là quand même que ayamba bisoté asilika ekutu. Donc ce qui pour azaka mutema malamu akoya pe ko sundola les restes biso moto s'occuper nango mais le quoi déjà zoki engagement akene nango tina suka. La preuve année que bon biso toki na délégation toki loger pas na yim dans bande ko laisser biso ko laisser biso ya solo. Mais oui. Biso toki na ngana de ko Jani toki na hôtel Maman Denise Mutazwaki. Kolia na biso pe yim Mutazwaki en charge. Oh. Ouais. OK. Alors ba tumso de ba. Est-ce que non na billet? Non, il faut qu'il y ait un billet. Est-ce qu'il y a un logement, colia, tout le monde. Bah séjour. Bah séjour nous surtout. OK. Sauf que bon, il faut tout coûter pour tout PCP rapport par rapport tout remercier dans d'un pour pour remercier après beaucoup déjà tant encore commis avant que tout corps comme a déjà mère Asilika parce que bah tout ça bandole qu'on a mais internet bandole ba n'importe quoi et qui comme la mato ya mère a fâché qui yango c'est là que mère ya mabi sauter ça peut juste ça bon exacté. Donc voilà un peu. Donc biso na biso le monde comme bakuba ouais ngi peki boy pour ba miso peut-être na mona kata délégation non ngana soira na mère la mère alobi boy qui bonga il gars moi trop bon moni kaka bon c'est l'histoire c'est lesquels les kanango ce qui est important tout ça là qui au travail que ça là nous amener mutafuta batu na ngi na encourager pe ba nema ça me soit attaque peut-être un de bok bat muso ba kanzi qui est gozala boy mais on a fait pour na bolingo to ina pas na ndeko le reste ceux qui comme qui malamu ceux qui comme pété to comme si kanza mais essentiel tout ça le to comme ça. Mais pourquoi bino ba comédien bo sangana ka so mutakufi eza rapona ni na ba fête bo sangana bongo te eza ba exemple kaka parce que tout le monde ndeko na bino kanto a otobala mais tout le monde majorité ba comédien te na mariage na mais ceux qui comédien akufi tout le monde na ba comédien musu ba tourner su ba film te basala asu qui comédie te basexa asu pe batuté balamuki babi ba endroit ya matanga et là on est sala asu comédie kufi bosangana plus bozela muta kufa bokutana tezarani boso comédie kufi za plus muto mutata ba finité na par rapport à ndeba dans comédien wana surtout so comédie ayebana parce que comédie ayebana a jouer na batunyo so wana ozomona a jouer na batunyo ça dit que pas c'est oyele mbala moka muninga na toki na yo sangisa plus mais moi na ba feti et comment neti bon feti à quand on a été invité mais sauf que samedi na comment bon na comment ça là na zo musala mo na comment ça même ba week-end le week-end et salaki na salaki donc moi appelé c'est qui na Lyon bon peut-être yemo pas pona ki bato ko pona parce que moni pe ba feti mususu ko pona ka batuté bon na kati ba comédien na biso pe tobi ke moi ba cleanser na même na poto moi ba clan ba o ba za mutaboye ba o za ba taboye même na poto ezali c'est-à-dire peut-être apona ki ba o ya mona ki ba za ba périer parce que feti les ala ki tant OK il faut appeler na joie européen ça mutu mais so ko inviter ka mutu moi musu ba so la bien té à retransmettre message moi madame la fête na été moi apona ina pona menga ya inviter kinga mais na kendeki vit le même samedi na salaki donc na kol baka yango très bien les autres bino ba comédien moni bino génération na bino en fait bon pendant le baté que est choqué ba musicien parfois bino groupe évangéliste bon s'en foutaki na ba musicien congolais bozaki na complexe ti kana biso vérité to na sur la vérité nzambe tanga tomboli bino botala ite ke fona mona we ranson période na pe we ranson de succès période na bino wana je même puis la pe succès
Surtout tourna kuna ndako ba jibe pas maman Agnès Lusambo. Ah bon tourna ndako jibe. Tourna jibe, tourna pe pa wera. Ah ouais. Ah. Mais l'on vandi botongo autant la comédien aza fanatique et musicien congolais ou aza star pe lokoye. Azo c'est sur la TV qui il y a les qui on se comprend ni. Bon, ezaka ka ndenge mboka na biso ekendela parce que même na ba réunion to kendara o mona ke to ndenge moko. Mais biso moko ba comédien to mikitsa to mona ke ba musicien ba supérieur na biso. Ah, tout ça mais oui. Biso moko ba comédien nde to mona to mikomisaka bongo. C'est de kutani na comédien, o kutani na musicien, c'est-à-dire yo moko zo lenga na musicien. OK, bino na bino ba artiste. Biso zo grâce wana. Nga na zo ba à l'époque, na na Aldar. Bon, pour ne pas citer comme un musicien, na kutani na musicien mo congolais, a yé place nga na vandaki. Ah, de vous se jouera bien tout quand on a photo, peut-être na ba archive pesali. Donc pour dire que à l'époque, c'est-à-dire to bano ko mizo parce que biso tagi ma complexité. To ina psi na mbongo te to ina ninte mais ça dit que on avait quelque chose. On avait déjà to mec no to zana loko. Tout ça artiste, so côté un artiste mote. Biso men fa donner n'est pas JB, men faut pas wera. Tu n'as pas maman Agnès Lusambo. Baleki ni mama Gali ba ebinga très bien, ba ebi ba to groupe évangéliste très to tourner belé pa na bon. C'est-à-dire nos options en considération. On a mais lelo et comment est-ce que biso nde ba comédien toni ko mitien na place c'est donc doit plus complexé ba musicien. Tout le monde a que bango ba l'équipe que nous faisons bango ba peut-être chance grâce ya ko sala ya ko zo ba mbongo ko zo ba producteur mais nous faisons le même, nous sommes tous les artistes. Vous avez un même public en fait. Vous avez un même public bato ba tala biso. Eza ko to biso ko to ba comédien to ko ta na ba ndako ba tu nyonso que par rapport à ba musicien. Vous monde biso ils ont la pasteur ils ont la nani to côté mais ils ont ba musicien mususu na bandaka passer ba kota te ne parler carrément biso ba comédien ils ont biso ba comédien non chrétien comédien en général balandara biso partout pour mutu a besoin c'est comme tu as besoin ya moi guetter mais to mususu musique boko yela ngango te et ça problème qu'il y a biso ba comédien est trop complexe talaka neti tango fa ya kufaki même temps to gagner na comédie musicien ba yaki. Mon c'est Léo, na mon oui, donc c'est Léo, Janana, Yaki, il y a quelques-uns. Il y a recompté en fait. Il y a recompté. Janana Zalaki, Ridiami Zalaki, c'est Léo, na mon aki, Bazaki moi belé, Musika Sika, moi bati belé Bayaki. Mais au sentir que, mais tant ou biso musicien kufaka. Vous avez biso moko donc Tomi Sopanaka Oleka. Parce que tu as un complexe avec les musiciens. Donc, moi, je vais vous dire non, tout cas, le bel comment que souvent, mais c'est pas qu'il a coupé tout hier sur mais non, les gens ont peut-être pour nous aussi examen, bison n'est pas comédien, tout ça trop complexé pour ma musicien. C'est ça complexe, hein? C'est ça complexe. Les tuyaux boyés, au lobby qui est en train de Patrick Beckham, tout le monde est bien affilé. Donc, bien affilé l'équipe Patrick Beckham à l'équipe bien affilé. Et moi, ma musicien, je nga rôle bango jamais roya parce que bango nyonso pona nga baza bando kamboka na ngai baza ba artiste mboka na nga musala bazo sala biso sokoto tombola mais soko na bakao nga ka boye bon je sais pas peut-être mutunda na ba affinité na mais en tant qu'artiste ngai en tant qu'artiste na okumisa artiste nyonso na kopesa maboko na nga to mokokoso na nga na ba artiste nyonso parce que bazo ko tombola étendard to drapeau ya mboka mais si on a comme na bakao nga mutaboye zo na osa séparatisme mais c'est pas bon biso photo linga parce que biso to kota na banda kwa bato nyonso balinga biso à l'époque no biso ke tanga ndengo le même masisi to kutana na niti na tsasa miseni to kutana na ite ezala chrétien ezala nani pasteur ni to kutana ite biso ça ba campagne ba pasteur ba passer Kizamina ba passer rebellion na Congo à l'époque na biso pour ça la campagne groupe évangéliste pour campagne no réussir biso que même ba Braza tout ça la CPC na passer Kizamina ba inviter biso partout de gauche à droite ba passer Coutinho Basel tout ça là na bango ba passer Kankenza ils sont nombreux ba pasteur nani yo na bosani sokomone ils ba passer Sonika Futa ba c'est belé o biso to important mais
par rapport à Moussa Bango, bah, c'est, on a fait des publicités, tout. Donc, pour dire que on a contribué beaucoup. Donc, pour Nanga, les akaka ba complexe moko tout ça nango, mais il faut bloquer en effet si là. C'est-à-dire tout misoa. À tous les lots, ngol ba teke so za loté, so moni musicien pour aller qui ne loko za complexé au so pana oui, au se pela na mutu, donc dans ba sentiment na mais tout ça quand même na kibo moto ate ki moto complexe za la tibi so ba artiste. Bon ba ju grâce les lots qui mboka na biso comme pe na ba tili biso ba makoku esengeli po biso pe to za la ou to za to za pe na mbongo. Nous a pris bambon en peu, monsieur peut baser en bon. C'est entre guillemets. Bon, quand tu as des thèmes, sur les thèmes, pour Nanga, tout le monde a complexe ou tout le monde a qui te vivre bien à bâtiment. Donc, en fait, quelque part, vous avez bloqué dans Mambo Itani Mbongo, dans Mbo Cannabis. Mbo Cannabis, je suis un bien. Bon, en fait, Mbo Cannabis, tout le monde dit, même fois que politique culturelle, ça a raté. Biso, surtout biso ba comédien, bazo, on a biso ka batu pamba boya bosse qui ça. Parce que au qui a fait, tu vas inviter comédien et musicien. Mais c'est peut-être exemple caché à 1000 € pour apprécier. Mais comme il va payer sur 50 ou 100. Mais il y a un monde qui se paye. C'est comme ça que options. Donc, déjà, depuis la génération de Mikolo, les tokens ne l'ont pas bon. Il y a qui Valérie les a pété. Tant que Obenga, artiste. Les Abambonga, Basokoda, Nengezala, Bamisé toujours dans la primaire. Biso les options second degré. Les apprendre. Parce que biso on a un complexe on a tout rango et puis mboka na biso pe ba valoriser ba valeur ba pesa biso valeur te. Donc tout le monde ba mon biso ko sous peuple on ba tout monde ya sima ba miseni on doit battre biso. OK. Biso dans la même potentialité, dans la même makambo que bango et bango ba ça arme sous biso ça arme sous. Léonet na pote tous aux exemples est-ce que Jamie Debouze arobanga donc la mettre Gims. On peut peut-être respect na ndenge mais ce hôtel sur le plan de Fofio bazan ndenge moko a rôle ka mais azana complexe na été on peut se respecter que muninga mais biso sko ni bloko wana tout eso sala que tous ara neti va voir rien mo ça soit donc l'état na biso tcha absolument beauté quoi ba diaspora en fait na lo ba comédien na kati ya diaspora na habité to zela so nini côté na bino parce que yo moko to c'est biso a producteur aye Sango Israël Mutumbukuru tunabiso tu peux sembote so Orlando biso mais entre vous boki ko sangana te pour pesa biso les meilleurs donc même si tu es mbagabino ba producteur ba otala biso ya ba congolais ba belé na mokili ata baye pour pesa biso les meilleurs te parce que mutu la mutaza leader le on a retenu ba tu bande émission on a en fait choqué ngatika na biso parce que tout ça ba congolais biso na Afrique toyebi ke mokolo ata azana succès te vie ya expérience ya carrière na ya vie tala niveau biso respectaka to invitera yo to inviter au boy parce que on a histoire ya ba acteur congolais et puis on a sagesse et intelligence le loso yi mutabimi simbongo a perdre mon été pour na ba bloko eta lokwa ba cinéma mais entre vous ba petit nabino bazo respecter binoté producteur aye ache budget mais entre vous il y a pas l'amour il y a toujours des concurrences ma leader parce que lelo na diaspora to kolia nini boze belé ah comme belé beaucoup c'est la biso ba film très très professionnel ko les quand même ba Nigeria puis en France ba caméra ba comédien belé ba na Bruxelles ba comédien belé ba na France même ba obana ba Londres bana ba doc ba kokoma bo vandi pena bo surtout bo vandi bino tout bo bengani bo ko ba 40 comédiens c'est un possible mais moni poto bon peut-être on a le but peut-être voir le bagna le but ma mais moni ba tumusoso ko yana bango na poto ilongla bango ki respect ilongla bango moi ki bo moto moi ndambo moki parce que ba tumusoso mona ke tanga ye poto ayibitike o mukolo o leki comme toi comment mélanger poto loi ezali tout mais au moni na Kinshasa moi respect on les anam pas battre mususu ta moni que a mukolo mais na poto respect za sauter respect za rapeta surtout na biso ba comédien respect za te po bino so na poto
bamuta na nzela na ye babengisa mpe baya bape mosusu baye na ndenge na bango mosusu mpe na ndenge ya systeme ya ndenge ya cobocobo akomi mpe na poto ntango akomi na poto na mboka yango c'est-à-dire epesaka bango neti nayebi complexe ya supériorité alobi teke place toza awa bamikolo bazali fona bandenge nini ya koloba bien ki tokosala mosala moko mais eloko wana nde kibonga wana manque ya korespecte bamikolo eza difficile na kini oui production na kini na prévenir que ya nos jeunes sœurs ba ça ba théâtre ti lelo aye ofuti mais na poto awa des fois on a déjà ki ngasi na komi poto lo ni olobila ye donc on gérer été na poto les comédiens sont des ingérables au gérer bango te parce que donc mutamtami moni déjà ça komi c'est un peu difficile moni ki bonga wana ko sala ki il y a un moment même biso musutan de vandi moi quand on va na poto on travaille na ba lisala tout ça ba théâtre belé j'avais aussi envie au sala bloc en mais vi ba réalité vi mususu et ça là que na sala ngo pété mais ndé na zozo ngila cinéma ni production nga je préfère plus rentrer au bled na mboka on sala ba théâtre na sangisi peut-être na quelques-uns on a mona que ba ko pesa nga impact par rapport au na sala na sangina bango. Mais kozwaka que comédie ka na poto c'est un peu moins compliqué. Je peux pas le faire. Nanga kina oser ko sala ngo. Mais peut-être na ça ba bloc na moko ndi na ma projet ya production qui nga moko mo bloc na ndambo. Le quoi na okinde peut-être Londres sonza masungi na kutana na sauce na ngai bébé Botsuli alors na quand même que il a beaucoup des idées pour nous sunga côté wana que dans sa production peut-être na ko ça ba baja mo bloc mo ya ba conseil il y a mikuse ya côté ya bateau parce que dans cela déjà association à la Renaissance et ça fait depuis na sala ngo mais cette fois-ci na zongi rango penza par rapport ya ba kanisa zaki on s'est dit ko éduquer bateau ko tel sa bateau comment bateau se comporter pas mingi besoin na poto besoin bateni na revendre na poto c'est-à-dire na zogi le mot déjà mais nani eza déjà accrédité l'idée wana na za jena mikanda na on surtout même na bakabisi nyo surtout na zana déjà dans bien assise mais faut ce qu'on a tiama comme on na marque na fait na G ndé soki na kim na komi Londres na sungi ya bébé Botsuli ndé na banane ko sa ba bloc on a des façons qui pour tout me ramper ko vulgariser bato parce que tout le monde a une génération na biso na bandingo biso to ko na poto moi ma candidature à moi de gauche à droite alors to ko pe otika bon attaque ba indicateur faut quand même to pe ça te conseil quoi ba kele boso. Voilà. Merci beaucoup na passage na yo. Merci na ndeko tuba otala biso asenet pour moi poser belé. Merci na bino to l'action photo et ça concept émission na biso. Merci na le vénérable grand maître Choisi Matata. Merci pour tout. Chancel Mbemba de midi bonne chance. Et puis y a Papi Matala Matos Miroir d'Angola da Costa. Merci. Merci na le Sultani Poison Kasereka, Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait. Thierry Loubadika, les cavaliers solitaires, s'appelle patron des États-Unis. Junior est là, la plafond patron, Junior est là. Pessimbote na Evan Tumba, patron, la Kati en Vex, Jimmy Chimanga, Maman Philbertine Samba, moi c'est Docteur Samba, il y a Guy Baena, colonisateur de la SAP, monté Mama Sylvie Baena. Fabrice Massamba arrête de monter English fada père anglais. Roi Bilamba Kelin Tsumbu OGF de Paris Modé wa Manakio citoyen du monde Arnaud Bach na Lyon Fabrice Moulele Molex to pesi binombo te posé belé bolanda biso enseigné pour moi Papi Koba l'homme prudent to pesi mbote Papi Koba l'homme prudent to pesi mbote na Kofi Panda Pilelo Lelo to pesi binombo te Nadine Nzei fille à catalogue to pesi mbote wadon fumu kulutu nanga wadon fumu to pesi mbote Elbito coiffure na Saint-Denis to pesi mbote Elbito ma sir na biso Magi Senga mokonzi ya Weston to pesi mbote abandeko tout bona na biso asenet pour moi à travers notre chaîne YouTube sur La Vérité Studio. Merci pour la confiance, la considération au cela pour la biso. Tout ça à 90 000 abonnés dans quelques jours. Merci. Bravo. Alors, merci Naba Congolais. Pour la vérité, merci Naba Congolais. Ou pour décider qu'on s'abonne à qu'on s'abonne à la chaîne YouTube sur La Vérité. Tout ça, nous va dire sur la vidéo.
Soki non s'abonner, s'il vous plaît, s'abonner à la chaîne YouTube et la radio Vérité en face, comme d'habitude, sur la Vérité Studio, avec votre humble serviteur Miguenyema. Pour s'abonner à la Congolais, pour vous rataka rien. En fait, la photo, vous avez un bateau, vous remercier, vous avez un message au passé. Non, je remercie la famille Nanga, Corneille Moussoba, mon petit frère propre depuis Luanda, Papindala, la Boussanité, Fabrice Moulele na Lyon. Fabrice Moulele, wana pena mutu nanga ya Tongo, aibi pena jeunesse nanga. Donc ya bato musa ko betolo le solo, mais Fabrice a bino ke bo vos na aibi boye. C'est ba aibi. Donc Fabrice Moulele skozali na piso Bambote Belé. La Boussanité maman Gel Mbouyi na Anvers, Bambote Belé. Et puis la Boussanité bébé Boutuli, Bambote Belé. Mireille Boutuli, la Boussanité la reine des amours de la petite sœur propre. Skozali, Bambote Belé. Et famille Mousso Bambimba, partout Bozwami, vraiment, Bambote Belé, Zama Pambola Bino. La Boussanité Massananga, de tous les temps, de tous les jours, Justin Soukama, Skozali, Bambote Belé. Voilà. Voilà, Dinosho, invité sur vous poser les photos. Invité les photos. Petite sœur propre. Si l'abyssal. Si l'abyssal. Ouais. Ni ne s'appelle pas pas. Donc on a se pas assis là parce que j'ai parmi tant la série Caribou Zonga parce que bon pendant tout travail là bon le temps ça série Caribou c'est vraiment un talentueuse donc elle a un talent macas ici là et puis là on a nos c'est pas on n'est pas étant tout jouer c'est-à-dire à faire jouer c'est eux donc lingo linga c'est-à-dire que azana ba piste moko boyo na scénario mususu mais mieux na piste moko boyo. Donc, vraiment bête de la scène. C'est quelqu'un où je dis beaucoup vraiment d'admiration. Et puis, tant qu'il y a qui est déjà dans le thème, tu côté de la faune, c'est qui est caractère de la Caribou parce qu'on va d'abord plier, tu vas soutenir la production. Et puis, ça peut être mon tour vraiment à Ibi Bolam Nanga Ibele. C'est-à-dire, parmi les bateaux que sont au Tangili Bolam, il y a bien de vous, il y a bien un vibal. Donc, est-ce que tu as compté dans si la une évolution en théâtre? Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est déjà quelqu'un où il y a déjà Moussalango. Et puis, à mi kotisi penza. La minute sur aucun internet, au moins, il y a ça les a bien. Donc, ça a déjà évolué. Elle évolue et puis quelque chose de moi qui est les lots dans la communauté Nabiso. Ça je crois si manager c'est quelque chose déjà de bon ou déjà qu'ils ont moi structure na moi fan kabinae au bas soutenir donc c'est dit vraiment pour nous compter na pour l'évolution il y a théâtre mais là on a aussi toujours que à l'ocapé comique qui s'amène mokié par rapport il y a entourage naïe c'est-à-dire à comprendre que ceux qui les là élevé ils en Zambie c'est-à-dire ceux qui nous ont élevé yo kobosana siko utité des fois net na siko utité tu vois net na coupe simba parce que dernièrement na yoka ki moi ba blo mo boye qui paraît na préser le mais bon ngala na bina blo ko monter na qui na touché que oh donc c'est bon na personnellement y était mais na ko su batuna ende ba na so finge le meuble mo ndinga bon na ko on paye ça parce que na suivre moi trop na ko na chasser le même boulot parler des milliers donc na yoka ki on ka en passant mais ceux les apena bongo ceux qui élévation yé to bossa na raté neti ngai boye tant on za matombola inga tant za matombola inga na bossa na jamais source que na moi na communauté ça moi na Dodoma apôtre Jean Robert Ngondo c'est mon pasteur donc na beaucoup bossa na source té la preuve étant na kene na moni papa na ngai apôtre Jean Robert Ngondo a prié pour na nga moi pa kolos pas lui moi choma pending za kaka papa parce que mutunu satanza mapambulu so moi na komi ko bossa na siko wuti c'est très dangereux mais là on a aussi on a pas si la kaka bossa pas ça wuti nous avons même tatombola moto mais to bossa na surtout fondation T parce qu'il y a des bases donc on a conseil quand on peut se faire le reste sinon ça me malamu a évolué biso pe tozawana donc on peut tourner na une occasion parce que voilà j'en vois que des fois ça mais qui un peu moins vite fait na kena na ba objectif mususu
Voilà, na sens on a coupé ce cas conseil comme yango. Voilà, oza mona mboka toko ya mbote oza patriote santo sur la réalité pe mboka na biso na si otala mboka na musika ozotala pe parfois bilembo mona mboka osala son excellence Constant Mutamba par ministre de la justice na biso par rapport à la libération azo sauver petit peuple bato babutolaki mapango ezongi ba prisonnier mususu bazalaki bakangaki bango sans motif babimi lelo ndo tozoswana yo son excellence Constant Mutamba aza na poison na nzoto na ye po ndenge azolinga sauver petit peuple etaki ya congolais nini okobakisa esala ye nga pasi napesi ye coup de chapeau aza na losako na ngai mpe makasi na ngai mokonzi ya mboka apesi ye pouvoir to makoki ya kodirige ministère wana akontinue akoba abanga te nayebiki wana bapoison nyonso akokufa pe te eza kaka mpo balingi bamondi deja keno mandat chef de l'état ezokende na suka et puis réussite nango eza parce que problème ya Congo eza justice alors ntango moto moko ya comprendre justice alinga tombola yango moni bazo batia bakonka jambe omoni makambo ezoleka na Congo eza mapasi eza parce que congolais tolinga neti nakozwa neti ka ya makambo eleka na Congo ka ya IDPS eza parti au pouvoir mokonzi ya mboka oyo aza na lelo na tete ya mboka outi na parti wana mais olie basauve image ya mokonzi ya mboka mais bango bakoti na badispute au moment oyo bakokota jamais na badispute même si problème ezali fo bavanda basolola na kuku ke baya kobimisaka babiloko na bango libanda boye donc wana ezopesa image ya même mokonzi ya mboka akosepela biloko ya ndenge wana te donc vraiment nde nakoki ke mama Martha asangisaki bango yango ozomona congolais donc congolais c'est à dire que ezaka pasi nayebi te ke motema mabe tobotama yango ndeni ya koloka obe ndeni parce que bozalaki na opposition bozalaki na bomoko bien ke bamoko ezalaki me bozalaki na bomoko me bokomi sikona bokomi bapesi bino biloko ya kolia na mesa me obandi obunda sikoyo bosoutenir mokonzi ya mboka ndeni sikoyo banguna bakokota te ndeni ntango boza bino bato bozodirige mboka boza déjà fragilisé donc bino na bino trahison ezali comment vous allez beaucoup émerger ya moni congolais oke lefa baza bango nyonso baza nsima mokonzi mpona kotindika ye akende liboso me kaka bango moko batamboka ya parti na ye bazobendabenda ye kongo yo avance ndeni moto amonani mpona kosauve justice oyo mokonzi ya mboka totalaki na basortie médiatique azolela kaka na problème ya justice apesi confiance na mwana mboka son excellence Constant Mutamba akamba justice ye wana balingi baboma ye wana balingi baboma po azosala te donc po congolais po osala mabe nde basoutenir yo mais soki ozosala eloko ya malamu baosoutenir yo te c'est ça le mal yango moni ke mige bon en fait mingi akoloba peut-être po eza émission moko ezalaki makambo te mais mokolo peut-être toloba mama mboka mpena mama mboka ebele aosanza ezali nga nakende Congo nake Congo ane oyo deux fois mais omini ndenge ezalaka posa mboka na yoko envie ya kovanda na Congo pene eza te d'envie ekomi kaka okele osali likambo zongi mais envie penza ça ta un mois non t'as pas vivre en fait il y a pas la vie t'as pas envie de vivre na Congo t'as pas envie surtout biso to umela to sali bambule be na pota t'as pas envie parce que mboko ne fait personne no goût zomona et personne no goût ya kovanda passer chez toi mais ce que pas na yo moko tu arrives pas à y rester même pour 2 semaines ngana kina poto mbala pourtant na kina na janvier na c'est presque 3 semaines mais na comme muki na zonga résumé na kina na makambo ya famille fallait ki petit na corner muso ba utangola ya to vanda to sala makambo ya biso mo makambo na biso ya famille to solo lango c'est cette motivation qui m'a donné les recettes parce qu'il fallait que aux moi solution to ko fela ki na biso Christian ko fa ki donc il y avait beaucoup de choses à parler yango le retenir nga na mboka. Mais au bout d'une semaine, on a changé bien dans zone. Oh, mais je te jure. Wow. Désordre. Je sais pas, cette ville vraiment, bon, c'est compliqué. Oui, ouais, pas y. Et là, au bateau, ça n'a pas été zaté. Du désordre. Donc, t'as pas envie. Bon, espérons que gouverneur Yessika, Daniel Bomba, peut-être il va modifier les choses pour réglementer ma Tosambela.
nzamba za la kati na ye à réglementer makambo quand même respect ça parce que t'as pas envie namoni ba politicien ba ça la ordre na prince que ba voiture était na ordre namoni cortège moko ya général Zoya na sens unique et puis azolinga convaincre ba policier il fallait non que bonga iti non congolais eloko wana ekosha omoni tango muza yaki il fallait omoni benga ina eloko mona zolo ba moni Congo ezana na besoin de dictature Congo peut pas bonga bien démocratie peut-être aye nango fo fimbo système parce que mige na bisio t'as pas envie ezo pesa posa te to batom so vana na Congo bon eza mboka na biso to ko boya ngo te to kenda kaka mais il faut que les choses changent ce que les choses aient changé et attendre le président mboka zo sabatu ba qui no ko investir ça moi passe parce que il faut cadrer ça la approprié ce que biso moko tozo lembango bo ba étranger ba vivre ndenge nini non ba étranger moni ba musu ba zo vanda parce que à investir mboka na bi kuna ozo mbongo bien peut-être mais niveau circulation niveau ya circulation niveau ya salubrité ça salubrité tout ça courant courant c'est au message nango mais insalubrité totale na ça il faut que les choses changent donc gouverneur waye faut que aluka vraiment changer ba fulu ba place ba fulu te comme ba fulu ba place be lo bozate za la boyer donc c'est compliqué donc nzamba sunga Congo et ce qui était aux pas si vraiment pour na mikolo ya parce que nazo baté ndenge Congo zo kendele mokinza mboka za na bonne volonté ya kubongisa Congo mais ba miyibi epai ba bazo chepe ba kroka jambe za epai ndio total ba kati na ye moko pe bato ako soutenir ye moi mon boulot mais nabi que nzamba sunga vraiment que les choses changent mais sinon te aux amours passer pour na Congo parce que zamboka na biso to na besoin biso msoso to botama na Congo to koli na Congo to investir na Congo to na posa lobi to zonga na to peut-être ba projet na en 2025 faut na bande na ba film mais il faut dans un mois temps qui peut occuper 1 mois 2 mois pour vendre ça musala mais ça a été que comme nous avons à l'aise parce que insécurité pas de makambo belé pas donc il y a beaucoup de choses à faire na Congo voilà to retenir ni na passage l'autre retenir na message na ngai ezali ki to lingamboka eloko eleki kolingamboka eza to lingamboka bao bazui ni parcelle à pouvoir na mandat oyo to na génération oyo balingamboka trop de miyibi na Congo eza moi pas pour Congo évoluer ndio na to biso ne bandeli mutu so alingi ke tanga komi na place asi amemile sana no yemoko libumu na yemoko nano libumu batu mususu sima alors tango yozo contenant na yo lesana libumu na yo na famille na yo batu mususu okipete c'est difficile ata Jésus aye na Congo qui comme président république tant que mentalité na biso changer té c'est toujours difficile pour Congo évoluer mais zambo na biso to lingi yango to souhaiter ka to bondela toujours ka kenza masala grâce que bah tout va changer changement de mentalité surtout quand les gens ne vont pas changer la mentalité les abso ka passer migrer alors merci na bandeko tu balandi biso to kuta na soki nzambe azongité mais le temps nzambe na azongité entre nous to lingana pour de vrai congolais longo l'esprit ya osala muninga na congolais mabe longo l'esprit ya otangisa muninga na congolais makila longo l'esprit ya koboma ya koyina ya kosepela te na kozoya moninga mosusu biso tuto kokufa ça sert à rien ya koboma moto lelo po lobi po kokufa tolingana pour de vrai totika koyinana totika na kosala na mabe totika na kotongana sepela na kozoya moninga yepi ba kosepela na kozoya na yo surtout ça donc tolingana onsino tala nzambe na nzongiti merci pour na bandeko batali biso bo s'abonner awa s'il vous plaît tokomona la prochainement soki papa zongite ikoleza ya nzambe CPZ ya nzambe on est ensemble pas solo la vérité